Debout Congolais, unis par l'essor, unis. Mbote bande kubalandia epai nepai baye tolinga manaka na biso na bino face à face. Nanzela etando heye ekola musaka biso na katikati na boinga tobengi bongo haut-parleur. Télévision ou te pays soboko ndabiso ngonga na biso ya émission et face à face ile ko etango tokamati yango bo mesana kidango butu lokola moyi ko zala bongo elongo nande ko mukendi to kolemba te ko ebisa biso na bino te mosala moye e ko benga ka biso epai ne pai na tango pe na bisika mike eye e ko senga ka to kende lolenge moko baningani mwa moke yango tokamati ngwende ya botambu simanaka yango kino bozongi na bango bakozongi la bino na liki na bolamu ete banson to libongo elongo lelo to sepeli kolobela mingi penza maye etali kibiso ok kibonganga autre beaka butulo kola moyi bokonelo engoba mokti Kinshasa ekolo Congo démocratique pe Afrika mbimba tozalaki na omesano soko tokoli na kati ya ba mabota na eske vandaki bato soki kokoso to pembeba eye na kati ya libota na kati ya ndako tokende koluka bato ya mayele toluka bongo banganga nganga kotala lobiete nini oyo ekosala manganga tala biloko na nyebungi bona boye mokonelo bato wana bakenda wapi bazali na bango mais tokoyebaka mingi bakoti bongo ya mabe na kati ya misala eye kaboli mabota eye kelipe bokeseni yebele na kati ya bomo ina bato to sepeli kozala elongo na moko ya baye ya mayele to pe maître spirituel na mambi matali bongo emoniselo bokoti pe mambi etali bongo molimo na kombo ya maître kabongo elongo na bango to kolobela moto ya likambo comment découvrir un fonganga lolenge kani to koyeba to kesenisa oyo azali bongo penza ya sengeli na mosala yango ya bonganga pe nani oyo azali bongo na lokuta na kati ya maye azali kosala elongo na biso na bino na lokole memotiami c'est de noyeke na biso numéro ya affiché et pe singano ndingisa ya kobenga pe ya kotuna mituna ekabola mbwanya pe mayele maître Mbote ndiloba moko na bandeko baza kolanda biso partout en direct depuis haut-parleur télévision nganga ya Nzambe kabongo mena na pesi bino nyonso tu mbote pamba te sikasika wa tokopesa bino bilei oyo elongo bani na bino koyeba kolia mokolo malelo po ete bosila kokamata oyo ezali mayele oyo bakoko na biso basili koyeba na kotikala biso pe tosila kotia yango en pratique na makambo na biso nyonso oyo tokosalaka na se ya mokili awa totondi bino botondi nganga ya mayele nalingana banano eloko liboso wana bandi kwaso na biso epai nepai tango bengi moto nganga ilinga koloba pensa nini pamba to moni okeseni si yango nganga ya mayele ilingo banganga pe ya bolema to pe ya zomba bazali to pe nganga ilingi koloba nini nganga ezali nganga alors mutu soki azali nganga eloko ya liboso oyo tozali komona katikati nanu na ya mo oyo ezali nganga tozali komona première mot eza nga wana ezali étape oyo tobengi na lokoto ya français ya komibenga maître parce que mutu tangu ye azali komiyeba oyo ye azali réellement katikati ya bokoko na ye nde azokoma na autorisation wana ya komiloba nga po amiyebi ayebi kombo na ye ayebi totem na ye pe ayebi identité na ye réel ndenge esili kozalela elingi koloba ayebi molimo pe nzoto na ye na etinda na ye voilà sika watango tolobi nganga akomi nga akomi maître des maîtres nde tokomonaka sikoyo oyo tozali komona nganga ya Nzambe nde nganga ya mayele pamba te nganga ye asangisaka banga na kati ya libota moko nga azalaka me kasi tango likama likokweyaka nga akoluka nganga maître de maître parce que nganga ye azali oyo atiaka connexion to pe liaison epai ya baye oyo bazali na bomoi me baza ya kokufa pe na baye oyo bakufa deja kala me baza na bomoi bakufa na nzoto me baza na molimo na bomoi baza na bomoi
Lelo oyo maître ndenge o symbole kambo yango ya nganga lelo oyo bandeko ba sosoli yango ndenge ezaleli kasi tango nyonso bato bakomaka na suka bato bakomaka na bo ekobungisa ekomeli bango baza koyeba nini ekomeli bango bakendaka epai ya banganga wana olobi lelo batoni na kati ya Kongo Kinshasa banganga ya Nzambe bazali banganga ya mayele bazali kasi mabota ebele ekabwani oti koloba nga asangisaka banganga ini koloba moko ye ekwe na kati ya libota ye azali pona kosangisa kopesa biyano to pe solution na problème ekomeli bango mais lelo yo makambo eza koleka na kati ya mboka eza koleka na kati ya Afrika na kati ya mabota banganga wana bakei wapi? Oui, effectivement, banganga bazali mingi te. Pamba te bandeko na biso ebele basili kolanda oyo ezali bolingo ya libanda oyo tobengi na lokoto ya français amour filial oyo bakei ko se lié na bolingo ya kibonga ya banguna ya bato oyo bazali libanda oyo bazali bandeko na biso mais ezali ya biso moko te osini kolanda parce que soki baye nyonso tu oyo bazalaki appelé oyo babiangamaki mpona kolanda nzela ya kinganga batelemaki na bokoko na biso mbele mokolo mwa lelo tolingaki tozala na baverité ebele mpe tolingaki tozala na bato oyo bakokaki kopesa biso bilei oyo elongo bani mpona biso koyeba kolia pour ke tokola na nzoto mpe na molimo elingi koloba singa oyo ekangaka bino to soki tolobi bino pamba to ali elembo moko ya bango tokomona mokolo na lelo oyo ebalisaka bino na mokolo mokili na bakoko na biso soki likambo ekoya na kati ya mboka bakopesa bino maloba ya kokebisa bana mboka mpe kolaka bango mayesengi bamibatela na yango singa wana ekatani mokolo mwa lelo pamba te oyo tokomi komona lelo elingi koloba ete miso na bino ekufi ebungi to mpe botali epai oyo esengaki misolo nde ebomi bino. En tout cas na sepeli mingi na maloba na aussi koloba sika wana ko profiter pe pona passer message pona koyebisa ba oyo bazali ba élu o bazali banganga ya solo pe basili koyeba yango pamba te bango babimaka na molimo pona komona mayenini oyo ezali kolekana mais kasi mapata mwa biso ezali moindo makasi ezali kaka mapata na biso moko te ya RDC mais ezali ya Afrique centrale mobimba pamba te bakoko basili vraiment na kozala na kati ya jugement moko oyo ekosalema dans peu de temps pe ekozala vraiment très terrible yango wana tozali kopase pe message mpona koyebisa banganga ya solo basila koyeba kotelema mpona kopesa message pour que prophétie ezala oyo ekoyeba pe kokokisama pamba te lelo soki totelemi te mpona makambo oyo tokoperdre oyo ezali vraiment identité oyo esili sika wa ko renaître pamba te soki kanda ya bankoko na biso ekiti lisusu awa ekobebisa na ba fondement pe yango nyonso tu ekozala lisusu musala ya makasi mpona bandeko oyo bakoya na nsima na biso bandeko bakoya na nsima na bino bokamataki mokumba lelo oyo soki moto aza kotala bino na etando abi ewana nganga ebimaka lokola ekobangisa lokola diabulu lokola moto oyo azali bongo na maoki ya koboma ayebi obe makila yebisa biso na ino na tango bozwaka etinda to pe mission ya kobenga malobi ete libota iso yakana nganga na bango etinda ya nganga ezalaka nini na kati ya libota etinda ya nganga ezalaka nini na kati ya ekolo pe mosala na ye penza na kati ya mokili ya bato ya bomoi ezalaka nini pe bobungisi nini esengelaki nini pe tokomi epaikani. En tout cas etinda ya nganga ezalaka moko te katikati na yango ezali pete na rituel moko initiatique unique oyo ekomisaka moto nganga parce que nganga azali molimo oyo ekozongaka na mokili mpona kotransmettre oyo ezali vérité ya mokili mpe ya bakoko na biso ntango nganga akobengamaka na se ya mokili azalaka na nzela pe na esika na ye oyo ye akozala rattaché pamba te nganga autaka kaka na nzela ya motolu nganga tango ya yaka na se ya mokili autaka na nzela ya motolu ezali koloba boye transmission ya énergie oyo eko animaka nganga pour que azala na connexion na bakoko
ezali ancré na kati ya oyo tobengi makila. Ezali na makila mususu oyo esili koyeba kobengama te pour que ezala makila ya nganga. Mais na kati ya bikolo nyonso tozali na mabota oyo bazali na makila ya banganga. Pamba te lelo tokomonaka makambo esini kotelema awa mpona pe ya makambo na biso ya bachef coutumier ebele mpe basi deja koyeba koperdre oyo ezalaki identité oyo ezalaki sanguine ya sang royal oyo elongo banaki mpona bato oyo bakosila koyeba kokamba oyo ezali vraiment makambo ya mboka oyo lelo ezali na baproblème makasi. Yango tozali komona ke mikolo manso mabe ezali toujours kobima. Pamba te bakoko basili kozala na kanda mingi makasi pe katikati na yango divergence esini kokota makasi mingi. Soki bakoko bakomi na kanda makasi tokotalaka lokola bato ya mayele kobikela ete mokumba etikaki bakoko batikaki banganga banongi baliso ya banzambe onti ya mokili ya komona Congo démocratique komona Afrika pona ko avertir to pe ko kebisa population to pe libota na kati ya mokolo mwalelo. Esika tokomi lelo ba chef coutumier mingi babelemi na masanga ya babonzambe kilikili kati ya mokolo mwalelo bengi chef coutumier kasi obiki ezali bongo na kati ya lisanga ya Islam chef coutumier ali bongo mo Kristu chef coutumier ali bongo na kati ya lisanga ya Buddha chef coutumier lobiete akoma kolia na ye ba vivre frère na olenge yiso ewana. Soko mokumba ekomi mokolo mwalelo epai Kongo ekomi ndenge osemboli yini koloba ete bozali kondima mbeba pe mokumba ete bino de bolela moboko to pe wali ba responsable ya pasi est-ce que tu connais mokolo mwalelo? En tout cas osili kolobelo komoko o ezali kopesa mpasi na motema mokolo mwalelo pamba te makambo na nauti koloba yango sikasika wa koyebisa bino baye oyo bazali na kati ya relation spirituelle filiale o ezali ya bandeko na biso ya mindele na baye oyo basili koyeba kofanda na kati ya mayele ya bonzambe o ezali kinganga. Baye oyo bazali kosangisa oyo ezali connexion kouta epai ya lopoto na connexion oyo ezali ya biso bango nde bazali koyeba kotia oyo tobengi bosoto na kati ya bokoko na biso. Pamba te biso tosili koyeba kozala ba africain tango tozali koloba connexion paternelle ezali connexion oyo ezali issue ya mabota na biso moko oyo ezali identité na biso moko oyo esengeli nano liboso ya mboto kende epai ya mopaya toyeba korespecte mpe kotombola. Na ndimi te lelo soki yo mwana na yo azali kobela okokamata mbongo mpo opesa mwana ya voisin na yo oyo aza nzala alia esala mate yango wana ezali problème oyo biso lelo tozali kosubir katikati na plan spirituel epai ya bandeko na biso ebele oyo bazali koleka mpe na bilili mpona koloba ete bango basili kozala bagardien ya bacoutume mpe baculture na biso mais malheureusement bazali koyeba kozongaka bobele na makambo oyo etali bapaya. Likambo ena nakoki kondima yango epai ya baye oyo bazali nano bato oyo tobengi bato oyo bazali na bomoi me baza ya kokufa lokola bandimi nyonso to tomonaka. Likambo ena tokoki kondima yango epai na bango pamba te transformation pe boyebi kozongisa moto na kati ya nzela esengaka temps. Lolenge oyo biso tosilaka toujours koyebisa na bato travail ya enganga esengaka ezala engagé avec beaucoup de patience. OK. Pamba te mayele oyo nzambe ya pesi na biso ezali mayele oyo ezali ya bankoko pe ezali mayele moko ezali monene makasi. Esengeli boyebi koyeba ko contempler pe kozwa temps ya kozwa connexion ya maye oyo ezali vraiment ya bakoko na biso. Soki tokoloba ete mokonelo mingi nde bakomi ya mbeba kasi talisa biso lolenge kani tokoki koyeba pe kokesenisa nganga ya solo pe ya lokuta na kati ya makambo ya eyibale mpona kobikisa bomoi ya bato lokola penza nganga mayele ozali. Normalement déjà na koyebisa na bato nganga ya mabe azalaka te. Pamba te moto oyo azali nganga ye azali nde nganga. Soki moto azali nganga te seke ye aza charlatan.
nganga aza nganga po ete nganga ntango ye atelemaka liboso ya bato alobaka ete ke ye asini kozala nganga ya nzambe pamba te azali moko ya batindami oyo nzambe atie ye na se ya mokili po ete asila kosimba oyo tobengi mwinda ya petrole mpona kolakisa na yango bato nzela nasilaki koyebisa na bino ke likolo esini kozala moyindo mingi me kasi nani oyo akomata likolo mpo ke ankamata maloba mpe bamposa ya bato oyo baza na se ya mokili pour ke eleka mapata oyo ezali molili mokolo mwa lelo ezali nganga oyo azali na mwinda ya petrole makambo nyonso tu oyo koko asalaka na kibokoko na ye ezalaki na signification spirituelle na yango mpamba te mwinda ya petrole okotambola na yango ata na se ya mbula mais oyo asimbi flambeau oyo bapesaka epai ya bakabaliste soki likolo esili koyinda mopepe etomboki mwinda na yo ekokufa ekosengela na nganga nde atambola na mwinda ya petrole mpona koyeba lolenge nkani ye akoki kotambola mpe na milimo nyonso tu ya bankoko oyo esili koyeba kosala oyo ezali lisanga na yango likolo na mapata ntango yiso ntango bakompusanaka penepene bamonaka elongi na ye mpe babengaka ye nganga lelo mwinda ya petrole ekufi te tokona batorshe na baflambeau na maboko ya bato lokuta elati esika ya bosolo lokuta esili deja kolata makambo ebele oyo ezali awa na kati ya mokili mwa biso mwa lelo lelo bala kotuka bino epai na epai na kati ya bamangomba ya babonzambe iso na kati ya bolamuki to bareveil okeye epai na epai babie te bolanda bango wana te bato ya bokoko bali bongo bandoki boali bato eye makambo iso makana bibu na bino ya lokuta ebi obeko bele to pe kolakila mabe kasi ebi kopambola te kokende bandako na bino ko moto azuli kambo ebele bakomi kokosa ndakisa moto abungisi mbongo abungisi eloko na bito toke pa nganga tokende kotalisa koye epai na bino boye kolobe kobangisa bato na bikeko na bino boye kobangisa bato na bikilakila na bino pe suka na yango bokolobaka makambo yembala mosu epanzili bota mokolo mwalobi bakomi ebele motango na bango edondwi na kati ya mboka eye kasi tokoyeba bilembokani epai na bato ntango bakotuka bino ntango bakolobaka na bino bayina lezo to bayina lezo te eloko ya liboso oyo esengeli na bato boyebi premier rôle ya nganga ezali boyebi nanu kotransmettre na bato mayele pour que bango basila koyeba kokoma banga nganga azali mutu oyo apanzaka libota ya mutu te pamba te nganga azali mutu oyo ntango ye akomonaka makambo akoyebaka lolenge nkani esengeli na ye boyebi koloba message wana pour que mabe ezala na nsima te pamba te role ya nganga ezali role ya koyeba kotia nkimia esika likambo ezali kasi lelo tellement que bato basili koapprendre bapratique oyo ezalaki caché nde bakomi benga banganga et alors en réalité baza banganga te nakopesa yo exemple moko na mayo nazali koloba sikoyo mpona kopesa un peu compréhension epai ya bato banso nakala bakoko na biso bazalaki kotonga ndako soki atongi ndako na nsima nango akotya cuisine nsima ya cuisine akotya fulu na nsima fulu nde akotya wese me lelo tozali komona bato bazali kolala na bawese na kati ya ndako sans koyeba ete ke wese ezali esika oyo milimo eyaka milimo misusu oyo eyaka kolia baexcrément basalite to nyei oyo ebimaka na kati ya libumu ya mutu parce que nyei wana ezali effet ya énergie ya biloko oyo mutu azali kolia pamba te bokoko esili kozala eloko moko ya mayele makasi mpe nganga asili kozala mutu oyo azali koposede badon wana nyonso ebele oyo bino bozali komona basili kozala banganga te kasi bato ya mayele ya lopoto baye na courant to komonaka bakotyaka singa mpona koluka netre na kati ya libulu ya wese courant ezali énergie qui veut dire que na kati ya wese toza na énergie oyo ezali netre oyo mutu akoyebaka kosalela yango na mabe to pe na malamu
est-ce que oko comprendre tango mutu azali kokoma déjà na connaissance wana ye ako soto proclamer kazali nganga et pourtant nganga ezali bongo te nganga ezali mutu oyo ayebaka kotalisa mutu likambo lolenge oyo elongobani mpona kotia nkimia. Yelo ko buti koloba wana nalingi okota na kati ya Bodindo maître Kabongo bakoko basalaki ndako batiaki bongo esuku ya bolambeli to pe cuisine na sima yango batiaki bongo ekunde to pe fulu oti koloba yawa pe aisa to batiaki bongo zongo ndako ya zongo lelo bato bavandi na bawese na kati ya bandako na bango batongi yango na kati ya bandako na bango ni koloba baloli butu na moi yango nde ebebisi makambo eso na kati ya butu na moi pamba te ezali na certaines pratiques spirituelles oyo ezali ya biso ya bankoko oyo jamais nakoki kose permettre kosala yango epai ya motu mpamba te azali kofanda esika moko na wese. Bato ebele oyo bazali kosala bato ebele bayaka epai ya bametre akokoma epai ya maître akosalela ye mosala ya komona resultat te mais okoyeba lolenge nkani tango moto akopusanaka epai ya nganga ye azali na munoko ya lopoto oyo tobengi docteur ye ekosengela na ye nanu asila koyeba kosala oyo tobengi consultation pamba te a partir ya consultation nde akoyebisaka yo linkambo ena ezali kouta esika nkani boye soki esengi ete tolanda yango na ndenge ya molimo tolandi yango na ndenge ya molimo soki esengi toyebisa yo kende koluka moto kengani yebisa ye likambo kengani akoyebisa yo kengani makambo wana esila tokoloba na yo yebisa ye likambo kengani pe makambo wana esili pamba te nganga azali moto oyo ayaka nanu mpona kotia oyo tobengi kimia betela biso likambo tali bongo sekele pamba te oto kolobawa bande kolanga epai ni epai bokwanda biso toina bosenga ya koyemba pe kokesenisa pongo banani bazali bongo na etinda pe banani bazali bato ya lokuta eye bakosala mpona kobolo mpona bosenga pe bolamu ya mabota na bango kasi batiki ekolo na epai ekomi mokolo mwalelo mabota iso oyo maître Kabongo obakolanda biso epai ni epai eza na makambo na yango mabota nyonso ya Afrika mabota nyonso eza na problème sérieux na kati ya mokolo mwalelo atako akosambela simbi bibilia bazala bakosa na mabota na bango bamusu ba maladie spirituelle ko déranger bango moso akei pe lo sambo butu moi ba ese kila bilei mikolo tukumbe na mona na moko mamusu 21 jours ako gêner pona koluka pole na kati ya bomo inaye kasi pole yango akomona yango te oti ko symbolisa biso ete mapata na biso ekangami na molili makasi tokosala nini pona kokangola makambo eye tokosala nini pona kopesa kimia na kati ya mabota ye zangisa mikimia atako moto ase lolendo kasi ayi na problème na kati ya famille na ye eloko biso tokosila koyebisa na bango ezali batala baye oyo bakambaka bango bazali bato oyo basili kozala initié na kati ya bokoko pe basili kosimba oyo tobengi kan ya pouvoir bango bakoyeba bango ndenge nini ya mindele bakoyeba bango ndenge nini tozotalisa bino sika awa tosili kozala na oyo tobengi na lokoto ya français na koloba ngo lolenge nkani aliénation bolalisami ya pongi pongi ya makasi pamba te bakoko sikawa basini kotelema pour que basila koyebisa na bato nini oyo elongo bani na bato basila koyeba kosala po ete bango basila koyeba na kozonga na nzela oyo eza nzela ya bosantu mpe nzela ya kibokoko na biso nzela ya bokoko na biso ezali nzela moko te oyo tokosila kolobaka eza nzela lokola bareligion te ezali nzela oyo ezali na baloi na baprincipe oyo esengeli na biso nanu boyebi kozonga na kati na yango pour que tosila kozwa connexion na bankoko na biso mpamba te tosili kozala connecté na bakoko na biso na nzela ya makila tozali kokendaka kolukaka te ezaki bobiso esengeli na biso bobele tosila koyeba na kolamuka ezali koyeba komindima nga Kabongo kombo na yo nani
mulopwe moto mosusu okotunaka ye kombo akoyebisa yo Jean. Mais mokolo Jésus azalaka na problème amataka likolo ya ngomba na bayekoli na ye mibale kosambelaka Nzambe amoni Eli na Moïse bakiti likolo ya ngomba mpona kosola na ye bakoko na bango. esengeli na bato basi na koyeba mpe comprendre message wana oyo ezali transmis banda mikolo ebele oyo esi deja koleka bakoko na biso bazalaki deja en vie ebele mpe bakufi mpona yango. Mais lelo biso pe tokotelema mpona kotelemisa yango lisusu mpamba te esengeli na moto moindo pe précisément na congolais asila koyeba kotelema pe amiyeba pour que lelo tosila koyeba na kotraverser na étape oyo ezali ya mibale pe totonga ekolo na biso elongo. Maître Kabongo nalingi tofongola mwa suku moko eye bayilo kota ali français bakobenga Kabongo parenthèse. Na mobu koto ibale na zomi na mibale soko to bunki tango te 2012 mokonzi yakala mobimi tope mokonzi Kabila Kabange na tango yaki na ngwende akamata ki mokolo moko tango ya kosangisa ba chef coutumier iso na etinda ya koluka bozindo ya bokoko na biso evandi wapi toka matabon ko pese pole pamba te makambo to ko bikela yango te. Akatakatereka na mobu wana ya zomi na moko 2011 liboso ya cour constitutionnelle pe liboso ya banganga ya mayele da ba chef coutumier akendeki na bango mobembo wana tozalaki kino na Sud Kivu o mokomelo kakemi to pe kwena maboko ya banguna ba chef coutumier wana iso tango bakoti na kati ya kosala misala ya bango mingi mabumuele kaka bango mabumuele ki bango moto alesi bango loko azalite na pepo ezalaki kitsimba tika bona boye pe meto kene ko sala makite na mobuto uti koleka wa yambo tokoti na eleko ya mokonzi ya Tshisekedi Tshilombo bokolo mayelo awuti okamata tango yokende bongo Kasai elongola bakutimie pona koluka opese pole na kati ya mboka et comment qui kuna banzoi elandaki ba chef coutumier moto na moto simba benda tika bangaki si ba pakati mbango liboso ya banzoi eli koloba mokolo molelo bakonzi ya mboka bazalaki na bosenga ya kozwa biano epai ya banganga ya solo kasi bayiba dingi bango pene pene bayiba to ya lokuta to pe bazangi nde connexion to pe mot de passe ya kosoana bakoko poto bikila makambo to kobikila mokolo molelo makambo na kobandana na oya suka makambo ya président Félix Tshisekedi ezali makambo ya etonga na biso mboka ezali makambo ya ekolo liokote na sila koyebisa na bino likolo esili kozala moindo molili esili kozala makasi ntango tokotelemaka mpona makambo ya etonga mobimba esengeli totelema elongo soki totelemi elongo te ekozala mpasi mingi esengeli totelema elongo bino na bino banganga na bato ya lokuta na malamu to na biso baye to tokoloba liboso na bino ntango tokotelemaka elongo ezali bato ya mayele banganga nde bakotelemaka pour ke basila koyeba kokitisa oyo ezali énergie to pe mbi ya banganga ya Nzambe na lolenge nkani oyo tokoki kobenga bankulu kimbangu bakimpamvita bango bazali banganga ya Nzambe pamba te bango basilaki koya na se ya mokili mpona kosalela biso oyo tobengi nzela esika biso tokoya kotambola na mwinda tango inso oyo molili ekotelemaka pour ke bato basina koyeba esika nini ya konyata esika nini nyoka afandi mpona koleka na malamu kasi kolandisama na makambo oyo sini koloba ke bamemaki ba chef coutumier quelque part pe bango nyonso to balekaki mabumu moto ya bwanya sikasika wa comprendre pamba te nganga azali moto oyo tango ye alobaka makambo na ye apesaka oyo ezali ba message oyo moto ya bwanya akoyamba yango na kati ya motu na ye pe akoyeba nasili kobetela bino lisolo ya makambo etali makambo ya wese
ntango nganga ye amiyebi te seka aza nganga te. Nganga aza nganga soki oza nganga te oza nganga te. Ndenge nini pe lolenge nkani nganga akoki koleka libumu au moment oyo yeba sili koyeba kobenga ye pour que asila koyeba na kosala oyo ezali cérémonie pour na koyeba kosangisa banganga to pe pouvoir mobimba oyo ezali ya mboka. Ebele na kati na bango bazalaki dépouillé na énergie oyo epermetaki esalisa makambo moko ezali kosalema sur le plan spirituel. Alors tozali koboya kotinzika message na ndenge ya bilili pamba te ezali message moko ezali très spirituel. Et alors esengeli bobele na banganga batelema pour que toyeba ndenge nini tokoki na elongo biso banso kosindisa likambo. Kasi boze ya kopanzala moko na lelo ba vrai na ba faux elobakata ndeko na ngai moko epai ya Cédric dans epédicaire alobaka moi vrai moi faux. Lelo botoni mingi nde ya mabe ya lokuta na kati ya mboka bakonzi bakobikela obenzinga nzinga na bango oyo alala muki akei na 7e mairie limité asomi bo mokila na ye ya soki ya ngombe akei asombi ya rafia na ye akei batie mwa lisasu ya chaku alati voilà akei pa comme lokola cope to pe branchement. Lelo bakobanga te ndenge mboka oyo ekomi makila ekotanga likolo ya kotanga butu lokola moi kaka beba kokufa na site dans Nord Kivu te e ina mabota basusu na kati ya ngumba Kisasa balali balamuki moto akei mosu avandi boye bakozanga te eloko ya kolia mikolo mitano na kati ya libota akei koluka mosala ba mosengi ye akotobela ndako ya soloka ya mondele po ete akamata bobutsami ya tango mokomelo bino bayebosimbaki fongola ya bokoko oyo bosimbi bongo balabala ya kobikisa ekolo mokomelo ndenge mboka ekokende mokomelo bokosangana epai kani boko banga te lobi mabota na bino efuta nyongo oyo badefaki te. Oui, en tout cas tozali kosala effort pamba te na kati na yango ezali na baye oyo babengami banga ba maître oyo basilaki pe koyeba kopesa bango oyo ezali ba pouvoir ya ba famille. Mais kasi lolenge bango bazalaki préparé te ya komiyeba na kinga pona koyeba ko protéger pouvoir pe basili kokabwana na mabota na bango sous prétexte ya kokanisa ke nzungu ena ezali pona ya bato nyonso to ya mokili yango ndi mutu ezali kopesa mpasi nzungu ya mokongo oyo azali nanu nganga te mongala moluba akolia na kati te eko ba o azana no initiate azana boyebi ya molimo te azana na kati ya boyebi ya molimo malamu te pamba te mutu akoki komiyeba po yazala nga eza lokola etando oyo tomonaka je suis I am nga mais moto ye akokomaka na degré ya kosangisaka banga tango ya kokomaka nganga maître de maître. Je suis le maître de moi-même. Nga nganga maître de maître. Ngai nakomi sikoyo na makoki ya kokamata bato pona komema bango na nzela ya Nzambe pamba te nazali kotambola na mwinda ya petrole. Pour mwinda pe ya petrole batseka yango na se ya mesa te batseka likolo ya mesa pe ngengisa bato banso oza kobomba makambo mingi kati na yo mpamba te bososoli esengeli etambola nano epai ya banganga pour que bango basila koyeba na kozala pre pe tosila koyeba na kolamusa oyo esili koyeba na kolala nini ekomisi bino boye ezali nzala koluka mituka bandako yango boteki bonzambe bondimi bongenga na mabota na bino pe botiki libote ya bonzambe na kati ya balabala to pe nini ekomisi banganga yango bongo azalaki te akomi ateki bonzambe ngai na kolobaka na yo kaka oyo azali nganga te azanganga te ebele katikati ya bato oyo balekaka liboso ya bilili bamibengaka ba chef coutumier na ba maître spirituel un maître spirituel azali nganga te
nganga azali nganga, nganga ya nzambe, nganga maître spirituel, nga maître, nganga maître des maîtres. Na esika wana esengeli na bato bayeba kotia différence. Biso tusini koyeba kotelema awa te pona baye oyo basini kozala na identité oyo ezali ya biso te. Biso totelemi awa pona kozongisa identité na biso moko. Lolenge oyo tomonaki yango mpe kala epai ya président Mobutu, tomonaka mutu nyonso takoma ye na kombo mibale kabongo mena komba mondele eza te, pamba te esengeli na biso toyeba kozongisa identité na biso. Lolenge yango ezalelaki pour que makambo na biso manso esila koyeba na kotambola malamu. Soki na sosoli ino malamu tolingi koloba boye ekolo Congo démocratique kino mokomelo uta kondo Mobutu akende identité congolaise za na yango te, carte d'identité ezalaka te kino mokolo lelo tokosala ba carte d'électeur, carte d'identité provisoire kasi identité ezalaka te. Eli koloba utaki uta na eteni ya molimo lokola moto abungisaki identité na ye o amiyebite o abokebo keiki boye bungi yango pe kino na mosuni mokolo lelo tokozongela te karate wana na kati ya bomoi na bato. Ezali mbeba ya banani ya bato ya politiki to bino baeboselaki bosengelaki kosimba bonzambe na kotambwisa identité ya bato nde bobwaki yango to fiche ebungi bino mokolo mayelo. Eloko ena ezali makambo oyo tosili komona mikolo monso awa na se ya mokili. Lelo bato basili kozala aliene mingi na kati ya makambo oyo esili kozala ya ba religion. Mpamba te esili kokabola bango na bokoko na bango. Tango moto alingi lisusu kolia na sani ya ndako te ya kolia kalibanda automatiquement baboti baye bisaka ye akende kosala oyo ye libota libanda. Pamba te ezali na moboti moko te oyo akoki kondima amona mwana na ye epai na ye aliaka te tango ya azali kopesa ye biloko. Lelo esengeli nde na bato bazonga kolia na kati ya nsani ya libota. Tango moto akoliaka na nsani ya libota baboti bayeba kosepelaka pe bolingo katikati ya libota ekoumelaka. Du moment oyo bato bakozalaka kaka ya kofanda na kati ya ba religion ekozela biso likambo monene mingi. Mboka na biso lelo ezali na ba problème. Nanu namoni esika moko te oyo nganga moko azali en communication na ba homme politique. Kasi bakoyamba bango epai ni epai. Misu basangana ki akendaki nganga. Nalobi bien nganga. Ah bozala combien? Bozaka lisanga sangaka bino boyeba motango epai bozali babenga bino. Bomiyebi ata motango bozali te. Tosili komiyeba. Tomiyebi malamu mingi. Tosili komiyeba pe tomiyebi malamu mingi. Bobata mi wapi kasi? Na mangomba ya bangunza tosili kobata na mangomba. Bokomi mingi basali se bambasu. Babwakeli bato maladi. Pamba te nganga ye azalaka na lingomba te. Nganga azalaka na lingomba te. Azaka na ndako ebangisaka bato na bikeko ebele. Ye azali nde intermédiaire oyo akomemaka bolamu ya bakoko epai na biso bato ya mokili. Pe kotalisaka biso nzela lolenge nkani oyo esengeli na biso tosila koyeba kotambola. Ndenge pe ezalaki na kibokala. Soki mokonzi ya mboka azali komona makambo ezali kotambola malamu te, ye akoluka nganga po nganga alakisa ye nzela. Makambo ye na mikolo mwa lelo esalemaka lisusu te. Ayo esalemaka lisusu te na ndenge mokili yango ekei, na ndenge epai tokomi, na ndenge ndende yango pe molili yango ezingi mapata, tokosuka wapi?
ekosengela na biso bobele tosila koyeba kozonga epai ya bankoko pour que bango basila koyeba na kopesa biso nzela mpe balakisa biso eloko nini oyo elongo bani na biso koyeba kosala pour que makambo na biso manso ezala malamu. Ozali mutu ya bososoli me kasi na kosepela mingi bosila koyeba na koyambaka banganga mingi katikati ya chaîne na bino mpo ete bango basila koyeba na kotransmettre ba message epai ya bato oyo basili koyeba na kozala na mwa étincelle ya vérité wana okati mwa bango. Ndenge osili koloba awa makambo ya bakarte d'identité ezali eloko moko ezali monene mingi men kasi tokotikela yango kaka epai ya bato basila koyeba koraisonne mpe kontala mpamba te bakotrouve mpe baréponse na kati na bango mpamba te baza mpe na makila wana na kati ya nzoto na bango. Biso tolingi bato nyonso to basila koyeba na kolamuka. Tango bato bakolamuka nde bakokomprendre certains problèmes. Osini koloba awa ke bino bokomi bato ya kobwakelaka bato mbasu ya kosalaka batraitement mbasu ya kosalaka boye. Oui, nganga esengeli na ye asila koyeba kozala mobikisi. Yesu oyo bakretien balandaka ankamataki krasha ache na zelo apakoli moto na miso ezali bonganga yango nde bonganga. Me kasi bonganga esuki kaka na guérison te, bonganga ezali na ba message, bonganga ezali na mateya oyo biso tozali kompesa na bato pour que bato basila koyeba kolamuka na molimo pe bamona makambo nyonso tu mpole kwete biso banso tosila koyeba na kotambola malamu. Ndeko moko atuni biso motuna na kombo ya Matebe uta ngumba Kisasa. Alobi ete bozali wapi na tango ye ekolo ekondongwa na liboso ya bapaya pe mindele badzingi yango na eteni ya monele to pe ya este kuna banzoi botindelaka bato bokono bobokelaka bato poni boni bokosangisa yango te kende kobunda pe na este kuna ekangola mboka po ete mboka ekamata bosomi ezali bokosenga makoki to pe ezangi bakangeli bino ekuke ya okuta na bakambi ya ekolo. Nkasi eloko oyo esengeli na bato boyebi ndenge na sili koyeba koyebisa na bato nyonso tu awa makambo ya intonga ezali makambo na biso banso. Osili komona ba chef bakendaki pona kosala prière me banzoi balandi bango. Sika wato koloba ke ba chef bango moko ba mitindeli banzoi to banzoi bauti wapi. Yango nde likambo to ebate. Bakei kotumbola balalaki to bazalaki na communion na bango te. To bango nde babenga mate na likati likambo boye makambo oyo ezalaki makambo ya intonga esengelaki na mokonzi wa mboka asila koyeba kosangisa banganga nyonso. Tango ye akosangisaka banganga nyonso nde esika ye akosila koyeba na kozwa oyo ezali solution mpamba te tango nganga nyonso akotelemaka na mwinda ya petrole na ye lumière ekokomaka munene. Mboka mwa biso ezali na etando moko monene makasi. Bokanisa teke soki bato mibale misato batelemi nde bakotelemisa mwinda wana. Pamba te nganga wa banganga Kimbangu alobaki deja na biso depuis nkala ya esengeli na biso totambola bomoko totelema elongo pour que tosila koyeba na retrouver oyo ezali solution ya makambo eza ya mboka na biso. Nini ekangi mboka Maître Kabongo ezali ecclesia ndenge okobetela ntangwa elalisi mangomba elalisi ekolo okosendala bakonzi basala likambokani balalisa na ino mangomba po ete bato bazongo okondima ete moto esi agboli alei bilei ya mabe okatili ya ye esi ebebisi katili ya ye akobika na pete. Eloko ya liboso tokosenga na madame la ministre ya jeunesse parce que soki tosili koyeba na kotransmettre message oyo epai ya ba jeune tozali ko garantir avenir pe tozali ko garantir oyo ezali renaissance pe révolution mosusu ya conscience epai ya ba congolais.
soki bango bayei epai na biso babengi biso toye epai na bango tokoya. Bon, vous allez dans ma coquille à Kozalisa, bolongola kobangisa pamba te ah to kosala muso atali bien eta bandokio ba esengeli na biso tosila koyeba kolongola bobangi pamba te bobangi nde esili koyeba kozala source ya likambo oyo ezali kokotisa mbeba katikati na makambo na biso. Soki biso bilenge tosili komiyeba pe tokomi banga tolongoli bobangi bokomona yete ke makambo manso tu oyo elekanaka awa na kati ya mboka na biso ekosila koyeba kochanger changer vraiment complètement. Matondo mingi maître Kabongo tokobenda pende suka elongo na bino kasi motuna oyo tokotuna ndekonzoma bosunga Gaël amotindi epai na biso motuna etunami na lorenge eye makambo bokoloba ezali bozindo kasi nakobala na ngonga na tango eye tokomi na yango soki bayoki te soki mokili yoki te soki Kongo yoki te soki banganga ya bosolo bayoki te tokosuka wapi tondima kobetama toto la génération ekoyaka lobi toto kosuka wapi malobe epai na bino nasilaki koloba na bino eloko oyo déjà dès le départ pona koyebisa bato ke soki lelo tomilengeli te tosila koyebaki nkanda ya bankoko ekokita pe yango ntango enkitaka ebebisaka nyonso oyo yango ekutaka na se ya mokili kasi ekozala penza malamu mingi te po baye oyo bazali na nsima bakokuba kaka na kati ya mpasi eloko biso tozali kosenga ezali eteke bato basila koyeba na koyoka maye oyo biso tozali na yango ya koyebisa na bango pe na mayele oyo bango bazali na yango mpamba te bazali na makila moko na biso ekosila koyeba kolamusa bango kibonga oyo eza na kati na bango pour que bango basila koyeba komiyeba maloba epai ya banganga oyo nyonso bakolanda oyo epai nepai oyo esi bao bamibengi banganga kasi bamiyebi ete bayi banganga te pe ba oyo bayi bazali banganga kasi bazwi balabala ya boleki te bavandi balembi na bango pamba te maimaso bakoyoka bango te okoyebisa bango nini neleko oyo tokomi pamba te soki mbeba ekpei ekpolo mokolo malobi bokozala pe na etei na bino ya mokumba to pe part ya responsabilité malobi epai na bino nakopesa nano message epai ya banganga ya nzambe bipai banso oyo bosieni kozala ndenge tosili koyeba na mpamba te ata nganga asili koyeba na kotelema na mboka mosusu tosilaka bobele koyeba na mpamba te biso banso tozali relie na eloko moko esengeli na biso tosila koyeba kotelemisa oyo ezali boyebi ya ekolo na biso pe boyebi ya kibo biso malamu kasi na baye oyo bazali kosila koyeba kosalela ba pouvoir oyo ezalaki attribué pona bango pona kosunga mabota na bango na idée ya koyeba kosalela yango bantu mosusu esengeli na bino bosila koyeba na kozonga na oyo ezali kibokoko pe na respect na yango bozongisa mabota na bino malamu bozonga kosola na mabota na bino pe bosila kolanda oyo ezali nzela ya initiation ya kibonganga ya solo pour que lelo tosila kokoma ebele pe tosala force pona koyeba kolongola ekolo na biso katikati ya makambo oyo ezali kokutana na yango mikolo oyo topesi bino tango soko moto alinyakamata bino akokamata bino na nzela nini pe bokutani na bino mpona kokamata bwania moye emotikali po ete tolaka bango mbala ya nsima moto soki alingi akamatanga akokamatanga na numero oyo plus 243 89 91 45 007 plus 243 89 91 45 007 motuna ya bokabwani oyo anolango biso na mwa tango moke tomotikali na yango Ecclesia Catholico na selongo na missioni bakamataki mokumba banganga pe ya Nzambe banganga
ya bonzambe bakendaki bakotambola koluka biyano mpona ekolo bomoko na kati ya bayi politiki mpe masanga iso ekozala bongo bayimboka mpona koluka bolamu ya ekolo moko malobi lokola nganga okotala bango mpe okomona lolenge kani nzela bakei ezali ya bonzambe ekolonga to mpe ekolonga te okobikela nini babakisa po ete tobima na kati ya likama ebelemi na ekuke. Ngai kolekala ngai liboso ya bilili ezali pona kotalisa makambo oyo ezali ya banganga ya nzambe ya ekolo na biso. Kasi mpe baza bayindo te. Moyindo ezali moto oyo asili koyeba korespecte oyo ezali norme ya identité na biso. Bango basili koyeba na kozala ba religieux. Basila koyeba na kosala makambo na bango menkasi biso tolingi nde banganga batelema. Bango te. Tolingi banganga batelema. Bango te. Na lobi malamu. Tolingi banganga nde batelema. Totondi botondi Maître Kabongo ezaki esengo na biso ya koyamba bido na kati ya manaka eye face à face tokutani pona mbala sima. Merci beaucoup. Bakulutu baninga ba mama balandi batata epai iso mokili evandi bino bolandi biso na bokebi pe na angele likambo tokolobela ye ezali bongo likambo ekobelema okati ya mokili ya bato ya bomoi kongo na ngai kongo na yo mokolo molelo soki obikeli yango olenge ekomi pe kokende na suni okofinga pe okotuka olenge olingi kasi esengeli koluka koyebaka moboko topé sur cet fondement ya likambo ekokwela biso euti epai kani ekolobaka bongo bato ya bibilia na tango iso ye makama ekwaki na kati ya mokili na bango bakumu ya mboka balukaki banganga ya maele mpona kokonsulte bango kotuna bango nini ekoya kaka ata komokola monaki bongo mwese onte ya moniele bayaki kokobelema oboso ya elode mpona koyebisa eke eta tomoni mwese bimine ebimelo kuna elingi koloba ete nani abotami to likambo kani ekoyi na kati ya mboka abengaki banganga ya ekolo na ye mpona kotalisa batalisa ye nini ekobelema batangaki bisakwa na bango ya mokili mpona koloba ete elakamaki mpe ekokisami ete mwana moko akobotama akozana elembo ya kopesa biyano kati ya mokili falo na tango ewana ekomi obeba bibilia na tango ya bikelaki liloto ebe okati ya butuli ya ye ete akomono bongo akomono mwese akomono bangombe ya inene ekoli ya bongo ya bokauki pe akobikela ete bakasa ya mafuta ekoli ya oyo mosusu wana alukaki bangama ele batangisa ye makambo kani ekoko mokati yango motuni etunami Afrika mokomelo ekobikela likamakani okei na Chad etumba ekondongwa na okei na Sudan epai nepai okei na Guinée okei na Mali okei na Burkina Faso okei na Niger okei na Maroc okei ozongi na Congo démocratique Afrika mobimba molongo na yango ezangi kimia kasi bakumu ya ekolo pe ya bamboka ya Afrika bako tuna banani bako consulter banani tokomi epai kani elobi Maître Kabongo molili ya yingeli onte ya mapata ngai na bino tosuki obe awa pona sema manaka mokoma elo tokutani pona mbala ya sima elongo na manaka ye soko mokolo mokili akolingaka elongo na biso kasi bokende epai te bozala obe wana pambatela batango eke na kozongela bino kasi na ntina ya manaka bongo etali bongo guerre de religion totondi bino botondi mbala sima tokutani